Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, mbote à nos très chers abonnés de Fantastique Télévision, chaîne agro business. C'est moi, votre humble serviteur, Messie Zéphirin, Tita Owapi, Azali Moko, Yaba Pandisango, Tope Moko, Yaba contre-maître dans le domaine, il y a construction, il y a bâtiment. Voilà, Messie Zéphirin, beaucoup tout n'a été. Eloko nini olingo tel sebiso na mokolo ya lelo. Voilà, c'est juste pour vous montrer owapi et bisika aussi na kozala ezali bongo na commune ya Ntsele, précisément na quartier Kindobo owapi esi na ko tia matambe na biso kati na esika toyaki bongo mpona kotalisa bino ete loyenkani musala ya installation ya bavitre oyo abengaka bongo na nkombo ya stop sol ou bien okikoloba ete vert etente oyo wapi tosi na koya mpona koyeba na koinstalle yango na kati ya chantier ya moko ya bapartenaire to mpe ya bamembre ya Fantastique Télévision oyo wapi apesaka biso confiance matin midi soir balukaka ete batala loyenkani misala ya solosolo ezosalama avec durabilité avec solidité ezosalama kati ya Fantastique Info Télévision. Voilà, tokomeka un peu kotambola mukie longo na caméra wana bozomona ete miroir nde mutu eza kotalisa biso na façade ya libanda, façade à l'extérieur tozomona ete miroir nde ezoloba. Je crois bozomona loboko na ngai yango oyo ye nazopepa, c'est-à-dire que non tosalaki yango kasi ete par rapport na méthode ya koinstalle yango tomonaki ete totiaki bongo miroir na façade ya libanda, façade à l'extérieur pour que emeka kosala oyo babengi bongo komonisa bato ya kati te pourquoi pas na koyeba na koutilize stop sol nango na ndenge ezalaka couleur bleu, couleur noir, couleur chocolat et ainsi de suite. Voilà, mutuna wana ezalaka mingi malamu mpona korépondre bino eza na bandeko mosusu bayebaka na kotia oyo babengi bongo stop sol na biso na ngambo ya miroir libanda parce que de façon que ye soki azali na kati ya ndako moto ya libanda akoki jamais komona oyo eza kosepase na kati ya ndako de plus que oyo wapi balinga bapréféraka bleu to mpe couleur ya oyo préféré ya topsol na yo ezala libanda de façon que yo moto ozala na kati ya ndako okomona moto ya libanda mais de façon que yo moto ya libanda mpe aza na possibilité ya komona oyo wapi oza na kati ya ndako. Voilà pourquoi biso baclient oyo wapi basepelaki ete client na biso asepelaki ete na koyeba na koinstallele miroir ezala libanda puisque ye akozala na kati moto ya libanda okomona oyo eza kosepase na kati ya ndako te. Voilà, okontinue te mese Zéphirin Tita meka mpe kotalisa biso ese yo moto pose yango. Oui, c'est moi avec mon équipe ya construction oyo wapi tosalaki na kopose yango. Je crois bien bozomona na bilili ndenge topozaki yango par rapport otali bongo kote ya installation topozaki yango avec oyo babengi bongo na matière oyo babengaka bongo na nkombo ya mastic tosalelaki pour que toyeba na koinstalle bavitre na biso oyo wapi bozomona na bilili koloba ete eza na basorte ebele to mpe bamatière ebele ya koyeba na donc deux matières on a yebi koyeba na koepozele yango to mpe koinstalle yango tozali bongo na premièrement oyo babengaka bongo mastic oyo bozomona na bilili ndenge topusi na kopose et puis deuxièmement eza oyo babengaka lisusu babengaka na nkombo ya silicone ezali mpe moko ya bamastic mais ezalaka bongo ya noir bamisusu mpe balingaka ete bapozele bango na ndenge ya silicone de façon que emeka consommation mpe to mpe ya misu beauté ya mastic balingaka bapréféraka yango te misu mpe balingaka bango beauté ya silicone mais de plus que bao balukaka ete bayeba par rapport ya différence d'un côté ya prix silicone eza mwa trop likolo na côté ya prix mais par rapport aussi ya baavantage tokoloba ete kosalela mastic na kosalela oyo babengi bongo silicone ezali moko ya baproduit mpona koinstalle vitre silicone yango avantage ya mastic lobilobi okoyeba na koinstalle vitre na yo mais kasi soki osilisi na koinstalle yango
obemeki koutiliser yango des années aussi na kolobi ete ngai na moni c'est comme si vitre nango eza fissure soit bana bapasoli et soit tosepeli tochange yango ekomi kokende na koyeba na konzuluka to mpe koperdre yango beauté na yango okoluka moyen mpona koluka moyen ya kolongola yango eza na facilité na ololenge na moto oyo asaleli bongo matière ya mastic eza na facilité pourquoi okoyeba na kolongola yango atako ekangami makasi mais avec mastic ekolongola yango facilement te kocontacte biso donc technicien moko aza pembeni wana aoyeba ndenge ya kolongola yango na bokebi nyonso vitre ebima mobimba soit ebima ya kopanzala ezodepa na elongeli ya moto voilà mpona kotala bongo na yo otali bongo na ngambo ya silicone bato bakimaka yango pourquoi parce que elobi soki obi peut-être olongola vitre na yo ezwi coup soit ezwi fissure moko obikele oyebaka kochange yango soit ezwi komi na korouye soit na koperdre yango beauté silicone kolongola yango ezalaka mpe na difficulté pourquoi parce que soki ekangami vraiment makasi donc ekangami ekole na vitre kolongola yango bariske ezalaka mo ebele soit tokoki kozoka soit vitre ekomabimba te ekoriske me kopanzana ndambu ekomi badeshe donc nyonso wana bato bebi baevitaka mastic bavitaka silicone na otali bongo likama mastic oyi kotika yango boye te aussi longtemps esili na kokauka oyi koutilize même couleur oyo wapi osili na koinstalle oyo koyeba na komettre na porte na yo to mpe na bafenêtre na yo ekoyeba na concorde elongo na mastic na biso voilà tozotambola bongo kotalisa bino mosala olenge kani toesalaki tokoyebaki na kopose bavitre na biso ezalaki bongo première étape kasi lelo tozosilisa kino na suka bakoloba ete monsieur Zéphirin wana totalisa bino te lolenge kani libanda tozalaki bongo tozalaki na moment tozalaki na libanda na début ya émission na biso ya découverte na biso tomonaki lolenge kani libanda nde nazomona moto ya kati te mais kasi ana aza na kati ya ndako nazomona moto ya libanda mouvement nyonso oyo koyeba na kosala mpona koluka moyen ya se défendre voilà pourquoi lelo tozotalisa bino avantage ya vitre stop sol to mpe vert teinté voilà mais Zéphirin azosenga na bino ete bawapi balukaka ete kosala recherche na bavitrier nga moko wana tozali bongo parmi bavitrier na kati ya ville province ya Kinshasa la capitale tozali bongo wana peu importe quel genre ya vitre type ya vitre ningo somba ezodépendre na yo moko biso tokokoma wana mpona koyeba na koinstallele bino premièrement ya mbote toyeba na koinstalle tozwaka liboso babengaka bongo mesure obengisi technicien aye na terrain aye sur place azwi bamesure nyonso epuis asaleli yo calcul ça dépend ya asali calcul ya combien de feuilles oyo kosenga pour que oyeba na koinstalle oyeba na kosomba to kosala basha ya bavitre na yo okoluka ete ememela yo na kati ya bayeba koinstalle yo na kati ya chantier to mpe ndako na osi na kozala voilà mais ces Zéphirin bazotuna bandeko batuni lisusu motuna avantage ya vitre oyo babengaka bongo stop sol to mpe vert teinté elingi koloba nini relaxaka nini c'est-à-dire que avantage ya vert teinté na biso ezali moko oyo wapi esalaka bongo oyo babengaka bongo premièrement réduction ya chaleur na kati ya maison oyo to mpe na kati ya bâtiment oyo wapi okosila na kozala nango beaucoup plus ozolela ete chaleur eleki trop na ville province ya Kinshasa même pas na Kinshasa mais na Congo chaleur eleki makasi mais ces Zéphirin tokoki koutilize baméthode nini tosalela bwiki moko babwiki wit to mpe tosala babwiki rouge ezodépendre na bino moko mais kasi na otel bon côté mpe ya vitre mpona koevite kosala bongo baréduction ya chaleur ezosenga na bino ete boyemeka koutilize vitre topsol oyo wapi ezali bongo disponible partout okotuna bavitrier oyo wapi bakomeka mpe komema yo bisika wapi yango etekamaka en dehors ya baavantage oyo natangi ya liboso mpona réduction ya chaleur epuis mpona oyo babengi bongo kote ya beauté eza moko susu ememaka oyo babengaka bongo tiaka ndako confort oyo otali likambo ya beauté moto azali mosika azomona azolula peke non ya une esthétique oyo esali bongo ete ndako ebima parmi baesthétique ezotalisa biso ete vitre ezali moko na kati na yango voilà mais ces Zéphirin parmi oyo wapi balukaka ete
et tout na été besoin n'importe quel technicien pour poser les bons vitres, pour faire attention, pour faire beaucoup plus attention na ba owapi boke na kozwa bizozo parce que ça ba mususu tout le monde a installé vitre mais quand on tali par rapport à droite to pe alignement au tali au comprendre que non ah tipo c'est un avancé mais à poser vite en avec na beauté mon retard beauté vite en statique mon exact et ngolo ba été et ça na ba o ba installer ka na ba o wa ba meka c'est-à-dire à installer la mais côté à finition et ça te donc ils ont mon na te bota bino mo bozo mo loin kan finition o puis les autres ça bino na alignement il y a vitre et longo na wa benyi bongo couteau mastic o puis tout ça tout ba comme ça musala na biso voilà mais c'est firin azo senga na bino te bawa bozo na biso bawa puis bozo na bosenga to pe basala bino to pe ya koluka bisika puis ya kosomba yango bandroit na lobi ete ezali ebele na première rue na limité première rue limité quartier 1 partout puis chantier aussi kozala zo dépend dessus na ba yo moko ndenge osingi koloba ete nga na préférence somba nga bisika tel zo dépend na bino moko ça dépend aussi ya ba trajet wa puis chantier na bino et Joami. Mais ça c'est fait un peu mais c'est fait un bande de fantastique info na hôtel likambo ya ba prix donc y ba prix na yango ezali bongo boni to pe prix na yango itekamaka selon ba mesure ya fenêtre to pe ya outil o aussi na kozwa non pona ba mesure pona ba hôtel bongo likambo ya ina lo bani bongo limisa muke likambo ya ba prix likambo ya prix et parfait ezali bongo na pour le moment to pe pour l'instant fait ezote kama bongo ezo dépendre na ba endroit c'est-à-dire il y a plusieurs endroits na juste kotanga combo autre que ba ete combo ça dépend bisika ko vivre na kosomba na première rue limité na quartier 1 to pe na ntsele bisika ko somba zo dépend na ba endroit pour na ko pesa bino prix ya solo mais pour nga na yebi ete prix ezali bongo ezalaki na $45 et le commet na ba $60 $65 $50 donc prix au varié bongo ça dépend et endroit ou ba différence endroit ou pour te somba vitre na yo na hôtel bongo likambo aussi ya ba millimètre vitre na biso équipe aussi ba millimètre nous avons 4 mm nous avons 5 mm au api et te kamaka net o bozomona ete ezali bongo 5 mm o api to sombaki vitre na biso 5 mm épaisseur nango bozomona ezalaka mpe mwa voluminé par rapport ya etali bon 4 mm 4 mm ezalaka mwa épais trop mince et puis eza mwa risquant na ba moins de choc aoyeba kozwa fissure et puis eza vraiment durable par rapport ya oyo etali bongo na likambo ya 5 mm voilà pour plus de détails de 5 na bino bo s'abonner massivement sur votre chaîne télévision magazine agro business fantastique info TV chaîne o ape fongolaka bino misu ou peut-être sera bino ba réalité sera bino ba découverte si loin kan ndenge nini misa ezosalama ndenge nini peuple congolais azo ko vivre mardi matin midi et soir to sengi na bino bo s'abonner et puis soyez les bienvenus ba o bazoya sika na kata fantastique info télévision n'hésitez pas de vous abonner et puis de partager nos liens na bande comme sous oh puis bazo lukaete ba yeba to pas découvert ma réalité aux eko se passer la vie province à Kinshasa to sengi na bino ete bozana bosenga na hôtel bongo côté ya construction côté ya charpente côté ya hôtel bongo ya plafond côté ya vitre n'hésitez pas de nous contacter na carte fantastique info télévision beaucoup moins biso moko en personne pour quitter sur le terrain et puis kobo santé na hôtel bongo likambo ya ko s'abonner abonnez-vous massivement sans oublier grand-père Nzubila et puis na maman to pe na papa o bisika to si na kozwa o bisika biso confiance depuis libana mboka lobaki ete ko quitter na Kinshasa na koluka message fera pour na kosalela nga musala o pe mona ka sala ki bande ko mususu voilà le to tel sabino avantage ya stop sol na hôtel bongo des avantages na yango to pe ya ba matière ko na ko poser yango to na mastic to na
silicone, eza des matières oyo wapi moko préféré. Solingi basala na mastic, solingi basala na silicone, cela dépendre na yo moko client na bosenga na yo. Voilà bien ces efférents atondi bino bai na ba oyo bolandaki biso na bokebi nyonso na mokolo ya lelo. Tika te Nzambe apambola biso na bino tokutani bongo na mikolo ezali koya. Restez toujours branchés sur notre chaîne télévision Magazine Agro Business. Bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.